Bimvuka bien du tout sous Lou Kumama. Lou Kandama Gi. Ungi Angendola Dolo. Lumonto yelbakala lubaluka etala benantinu dolo. Lusungi kalong. Gunda banafulu kondo kanikuka. Ungi ang kumaman. Lusuntumuka. Kindu. Lukandama gi. Mukunda Lukundatin. Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Fumalongo Fumadibun. Bivuka bientitusu bikuwa mane mguvana Kembo yentitusu. Yimudiao. Tata Fumalongo. Tukulombele wabakafulu ye watambula zitusu.
Kabu biabinati biabendele banafulukeno dolo. Bimvuka biantitu. Lubaluka kulumonto dolo. Mkuba manu antatulu antitusu bungi. Mingi mama matondo mukele muni mosive betika kulanda tourna toure nandinga dingala mama matondo mutine kutuvida beto papa sibangi bakyangani bika kumbu yange yakuzidiswa mama matondo kitibone maboko yange matondo mingi mama Nadine Aluna ya solo isuko zali komona dokumu ya tata mokonzo abule papa Simo Kimbangu Kyangani les patrons de la 4e génération na loleke kanito landi lo kito oyo ezali koleka o mokolo mwalelo na siti ya Mbioka ezali bongo na lotomo ya tata mokonzo abule nzambe molimo son papa Simo Kimbangu Kyangani wana tomoni bongo 5 continents oyo ezali ko représenter mon monde entier et pesa mena bongo na bandeko na biso ya MSSK na sima na yango tomoni bongo drapeau ya tata mokonzi ya bule pamba te ezali bongo na esika mosusu te oyo lokumu mpe nkembo ekopesa melaka ekopesa mala mobele epai ya tata mokonzi ya bule papa Simo Kimbangu Kyangani les patrons de la 4e génération oyo bamokili bayebi te ngai na toyebi croyant kimbangiste topanda sango na mokili mobimba ete nzambe esi
bato na ngai biso nde tozali mosolo ya tata molimo santu oyo ye awuta na yango likolo akita na se po ete aya kopesa biso bongo kimia tomoni seremoni ya mokolo mwa lelo ezali na etinda ya ye moko pamba te mabongisi ya tata nzambe ezali ete biso tobika tolanda ye aveuglement po ete tokoka komona nkembo oyo abongisi na biso bana na ye tata molimo santu ye atelemi mpona koyamba lokumu na biso bana na ye na yango tolanda ma ye tata molimo santu alingi po ete tokoka bongo kozwa bomoi ya seko nazongisi elobeli na mama safi akoka bongo kotalisa maye bazali koleka mokolo mwa lelo na siti ya pioka Matondo mingi mama Matondo, Papa Simo Kimbangu Kiangani atukuzwe katika dunia mzima. Tunaona siku ya leo sikukuu ya pose ya première pierre hapa kusiti ya elektrike ya Pioka. Tunaona kumbele yetu waskari wa Papa Simo Kimbangu wa Silve ya Kimbangise wanapita na darapo ya hekima ya heshima kumbele ya baba Mungu wetu Papa Simo Kimbangu Kiangani, Mungu ya wankambo yetu, Mungu wetu, Mungu ya wazazi yetu, Mungu ya watoto wetu, weko kumbele yetu kwa kutupatia mkono yake ya hekima, kwa kutupatia alama yake, kwani dunia mzima inamtazama yeye. Yeye ndio atetusia mambo yote, iko hapa Nkamba Yerusalemu, ndio itapanda katika dunia mzima. Tunaona mheshimiwa mkubwa ndiye Papa Simo Kimbangu Kiangani, Mungu katikati yetu. Sisi wote tunamtazama na tunapolekewa, sisi wote tunamwangalia, sisi wote anetuangalilia este kwa kutupatia ukimya. Sisi wote tuko katika kontina tano ile Baba Simon Kimbangu Kiangani alituonesha kama ataokoa mtu mweusi. Ni tuko hapa Nkamba Yerusalemu kusektere antimati kwa kuponesha mtu mweusi. Neno iye konafuata tunaona wa konfarmisi Kibangise weko na imba mwimbo kabambi mzuri sana kwa kufurahisha Nkamba Yerusalemu, kwa kuona kama tuko naendelea malipo ya Baba Simon Kimbangu kwa sisi waaminifu wake. Tufuate Pika tokubike no moko twavana tata nzambi kembote mukumbwa se mwane tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutuvwana tata nzambi tukulombele bakafulu watusikilikisa
Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajeno oye! Bajeno oye! Bajeno oye! Erouloé, Embagé, Bilombiakouloé, Yangalala, Esengobi, Esengote, Yesegoga, Kiesekoé, Tsai Vogan Tsai Koé, Tozane Esengomi, Ponamukolo Lilo. La mise à tata gouverneur, la continuance, toye awa. Toyo ko laksali kamba monene oyo ko salamawa. Biso to kobosa na yango te. Ezali eloba ma bandakala. Tenge ba papa ba laksaki biso. Lelo toye kotala likambo yango be ingénieur balobi en tout cas oyo bango basali esili sika biso foto démarrer misala na biso esengo bi esengo te to démarrer te bongo ikele o ikele ve. Wapi yao? Wapi yao? Bango basilise étude na bango. Tikale siko biso to simba musala. Bino bige bongo yao yae. Sawa? Kisanu me banda. Oyo nyonso elobami awa. Eza pro maloba ya batata na biso balobaki. Kambo nyonso ezaka na témoin nango. Nga kutu na loba te toko loba papa Mbenza témoin monene ya place oyo tozali oyo nyonso bakuta balobi awa nakanisa na pese na mikro ya loba. Merci papa de opesinga inzela ya kosala témoignage ya likambo oyo eye komonana to kosalema awa ndenge tolandi na discours esika oyo nde mutu ya yambo yaki komona esika oyo ezali nde papa Dialungana na le 18 octobre 1969. Mais na tango wana likambo ezalaka ete koluka esika o bakoki kozwila mai bakosala courant oyo kopesa lumière na Yerusalemi. Nde na 1963 biso nyonso oyo toyebi nkamba esika tokozwilaka mabanga na Kumba barrage wana eza wana yango esalamaka po ete epesa courant na Yerusalemi to lumière. Kasi
pont oyo eza na se oyo awa awa na se depuis époque coloniale bacolon to babelge par exemple bauti na ngombe matadi po ete bakende luozi soki batraverse bakoki kokoma ntina tiela abanza oyo toyebi nzela wana ndenge toza kosala boye tozali koyeba nde babandaki kokende toujours par ntimanti me bamindele mosusu bazalaki awa na mpanga wana kokende luozi fo akende kocontourne na ntimanti nzoka nde mai ya mpioka oyo bakoki kosala pont kotraverse po ete bakende luozi kokoma ntina tiela nde babandaka pont oyo eza na se awa me pont wana basilisaka yango te to disons eke emonanaka ete bakokoka te bango bamonaka ete mami wata oyo aza wana aza makasi yango bakokaka pont wana te yango na 1962 nde papa Mfuma Mbanza papa de Alungana azwaka likanisi ya kosilisa pont oyo eza na se awa ekoloba ete mama Tuba mama oyo aboti mama Mwilu mboka na ye eza awa na Kingombe donc eza à quelques 15 km esika tozali nzela babandaki koyela awa ndenge tozali awa pont wana ezalaki na mai wana ezalaki ya kokatisa na babambu bakati babambu omati likolo bambu tikino lelo bisika mususu baponya ndenge wana ezali ndenge wana babandaki kokatisa nde siko papa Mfuma Mbanza na 1962 wana azwaki likanisi ya kosalisa pont wana c'est vrai et que bamikolo balobaki ete pont oyo mundele alembani ye papa de Alungana kokoka yango bon totala mutu mwindu mais kaka na bamason da bama ingénieur mike oyo ya Yelusalemi pont wana nde eye kosila na 1969 nde na le 18 octobre nde inauguration nango esalamaka na 1969 wana ne koya na ye sikoyo papa Mfuma Mbanza po eyebani ete bamami wata bakozalaka place bashite kozalaka balobi ke papa shite eza na se wana pe ntango akitaki wana pe likanisi ye ke awa toza koluka courant kuna na nkamba awa pe courant ekoki kobima awa donc photo na ye ezali oyo akangamaka na ntango wana telamaka na likolo wana place ba appareil ezali nde likanisi pe ya kosala barrage nde ezwamaki banda ntango wana siko tozo komituna barrage mpona nini likanisi eyaki na bapapa bana nyonso oyo babengami bakimbangiste kolela totangi kasi misala ezali te kasi promesse ezali ete kaka na kati na Lingomba tata Simon Kimbangu to ba jeune oyo bandimili tata Simon Kimbangu kuna na kati nde ba ingénieur bakobima siko tosilisi bakelasi misala ezali te yango bapapa bamonaki ete musala ya liboso ezali nde na kati na mabele nde na 1989 ndenge bapapa bafandaka na 5 mois la jeunesse kimbangiste balelaka epai papa Diangenda koloba ete papa totangi kasi misala ezali te basociété ezali te nde papa Diangenda alobi na papa Kisolokele ke bokende kolela epai ya papa Kisolokele basociété eza pai na ye toyebi ete na papa Kisolokele
azalaka ministre du travail na époque coloniale na tango pe indépendance ezwamaki na règne ya président Kasavubu alaki pe ministre du travail pe abandaki kosokipe mingi na bajeune kosala bajeune koencadre bango na misala moko professionnel. Ye papa Kulutu papa Kisolokele ye muta kreaka UNPP oyo toza komona ti kino lelo oyo nde ntango bajeune na 1989 balelaka nde papa Kisolokele alobi ke na kocreye basociété tokobanda nanu na nkamba bon nkamba basociété ekozala me courant ezali te nde makanisi eyaka ete courant malgré ya l'état ekoya mais l'état akopesa biso courant oyo ekopermettre biso peut-être mpona lumière parce que akoyeba ete oyo baza ba religieux moi eto taxé bango ekozala te donc peut-être mpona lumière passe ekozala te yango te sikoyo epesameli biso courant ya 2 mégawatts mais na ntango 1989 papa Fumalonga alobi ete tokozwa courant ya 12 mégawatts à partir ya Mpioka misala ya liboso oyo ekosala courant wana tout d'abord ndenge totangi kuna discours ko facilité na bamboka kozwa lumière po na tango wana baminda ya pétrole mais sikoyo pétrole etikala lisusu te biso nyonso tokoma kaka baminda oyo ya chargeable na bapano tout consort mais soki courant ezali eko facilité pe ba paysan et surtout que mboka na bango eza pene awa à 15 km esika tozali donc contraignant soyo donc ezali ba village natal ou ba papa ba bokutami nde sika barrage ekotongama kasi siko maintenance donc entretien nde ezalaka pasi donc lokola mutu asombi mutuka soki entretien eza te mpasi alors maintenance donc entretien ndenge nini kosama mpona barrage wana yango bapapa bakreaki basociété donc nakobenga batata oyo bapesaki baétude ya bausine wana basociété mama Ndei na papa patron bango nde basalaki na bureau wana na oyo ezali du moins au total du moins 76 société oyo bapapa bakanisaki mais nyonso wana ekokende à partir à base ya baproduits agricoles donc bamasango manioc banguba ndenge kaka papa asali kuna na nkamba usine oyo Coral dirigeant asombi donc kuna nde tokozwa mafuta mbila mafuta pardon ya nguba mafuta ya soja or que ba terre arabe donc mabele oyo ezali pamba ezali cultivé te ezali ebele pe ba mama batata na bamboka bazoyoka pasi mpona kozwa mwa 1000 francs eza pasi kwanga soko oteki kwanga te mpasi or que bakwanga wana mpona kolamba yango bakrobasi ebele mais lokola lelo technologie ekomi avancée bamama mosusu komona asali manioc ndenge asali ndenge azokosala malembe azako récolter yango malembe mosusu ezali kopola mais or que soki bamachine moko ya transformation ezali pembeni akoki kosala eke azwi manioc wana ake na usine basali yango fufu oyo ezosalama eke lelo oyo otrempe lelo après 3 jours elongwe na mai eke na machine wana ekausi yango ebimisi fufu mais or que mama soki azosala fufu mingi mpa na période oyo ezali ete elanga ou bien ntango ya mois de septembre moi makasi po fufu wana ekokauka ndoki mais soki bapériode ya mvula okomona fufu po ete ekauka ngonga mulai
et maman po azo ba moyen passe mais kasi soki ba machine to implanter yango awa na technologie ya lelo par exemple que to tiem na ba distance ya 20 km machine ndengo wana ezali à 20 km machine wana ezali et ko permettre et que ba maman faciliter ezala ya kosala mingi pe azo ba moyen oyo ko permettre na mbangu nyonso azwi mbongo ya kofuta minerval ya mwana ou bien sikoyo ba maladie komi mingi ba ordonnance nyonso wana po mingi bazo kokufa mona pona kozanga mbongo maladie ya muke kasi moya se faire soigner ezali te pona ni ba moyen ezali te mais na tango wana soki biloko eza kosomba manoki noki na ba usine wana nde facilité kozala sikoyo ke ba mama ba tata na ba mboka bazwa ba moyen tala ba terre arabe ezali tondani aw nyonso na ba papa yango bakanisaki pe courant wana eko traverser tina Luozi awa esika tozali peut-être ça peut faire 70 km ou 70 km peut être okoma na Luozi kuna na Luozi courant soki ekomi kuna biloko emonanaka kuna oyo tozo kobenga bakaro mingi tozo ko importer yango mais mabanga ebele oyo etondani na Luozi kuna tango papa diangenda azwaka yango azwi yango notamment ndenge papa atindi ngai abandaki kotinda ngai nde benza kende esika boye komona mabanga boye yaka nango tango nakoya nango to passer yango na société ya ba italien ezalaki na Kinshasa ezosala ba marbre eza na tango bazo kobenga yango et passer na machine wana et bimisi penza ba caro ya très propre donc banda na Luozi ti kokende na Nsumbi pona kombaka kuna ndinga tindaka ngai eti na Mavuma kuna na Kakongo na kombaka kuna nini ezali kuna mabele ezali kuna ezoko produire ba bitume donc tozo benga mabele ozosalaka goudron ozosalaka ba prince ina zolo peut-être que excellence monsieur le gouverneur peut-être oyebi bakambo nyonso wana donc papa yangenda po afc ngai ke na tango époque coloniale ye azalaka inspecteur ya mine nde ayebaka makambo nyonso wana awa pene na kasi na se wana mboka wana eza komba bulu eza wana nde alakisaka biso ke kuna mabanga oyo toyebi ete tozobenga yango bimbamba mingi na Lubumbashi malakite nyonso wana ndenge papa dangenda lubaki ke courant wana soki ezali tokoko exploiter biloko wana or pona kozwa malakite faut que ndeka na Lubumbashi mais nzoka awa pembeni ezali nyonso wana donc à partir ya courant ya mpioka na 12 mégawatt wana ekoki ko exploiter biloko nyonso wana et puis soki esalami ndenge wana batu nyonso ya contre oyo tokuna na kasi bakozasa na posa ya kende koluka musika te pembeni o basplastaka malekite peut-être na kuna na Katanga mona ba mama batata facilité ezali ya kolokota pe et passer na usine bazui facilité ya kozwa ba moyen donc makambo nyonso wana yango papa Mfumalongo papa Yangenda alakisaka mais asalaka ba étude ya faisabilité ya makambo nyonso wana yango la bengaki papa patron na mama nde soki bakoki koleka liboso awa bango wana bopusa pembeni yao bango nde ba jeune oyo bazwaka wete pona basala ensemble ba étude na ba papa Mfuka makambo nyonso wana donc yango papa Mfumalongo papa Simukimba onkianga na salaki ete bazalaki na Kinshasa bafandi mingi bazomona ko projet ngo ezikusi réaliser te bakina bana na Kinshasa kasi papa Simukimba onkianga na lubikte bozonga binonde batikila makambo nyonso wana bozonga awa ngonga esi ekoki yango azongisaki bango oyo alati tata alati vert na pantolo ya
pembe koreki oyo ezali ke bango bajeune nde bareklamaka misala epai ya papa Kisolokele nde courant oyo donc badossier nyonso wana ndenge mpe papa Diange na bandaki kosala soki azwi dossier amoni biloko wana atindi biso na Kinshasa na niveau ya gouvernement po ete komilakisa ete esika boye biloko boye ezali soko permettre biso ete to exploiter yango mpona kopesa misala na la jeunesse pe na kati ya courant kaka ya mpioka na agro-industriel ba étude ya faisabilité ezali ete kozwa bangombe na este bangombe wana oyo epesaka miliki kosala société awa na malanta kosala société oyo bana kosala ba boîte ya miliki a base ya miliki wana tokoki kozwa ba fromage biloko ebele pe kaka na malanta papa Diange na lobi ki ba pesa yango kombo malanta mpona nini malanta laksi tol mabele eza kuna ekoki ko fabriquer ba tol awa na kiana mvwemvo mabele ezali wana il faut esala basani ya mbele donc basani en porcelaine ba projet nyonso wana papa Diange nda atikango ezali yango nde kosala maintenance sikoyo ya courant oyo ya mpioka ye moko excellence papa le gouverneur azolanda biso na ntango wana soki ekoki toko solliciter po ete bisika nyonso oyo papa Diange nda atikali kotika tika kolakisa nde misapi bango bayebi ngai mpe nayebi po na bandaki kotambola bisika po abandaki kobenganga mbenza kende boy et puis na kati ya bilanga ekopesa facilité ndenge tolobeli yango tozala na biloko ya kolia ya ebele tokoki kozanga biloko ya kolia te et puis à base ya biloko tozokolona par exemple po babengi ba betterave bambala ka ya sukali wana eza facile pona kolona yango et puis pona ko récolter yango ezaka nango facile mais à base bambala wana tokoki kozwa pe ba produit mususu oyo ekosunga biso à partir ya bambala tokoki kozwa farine ya bala oyo kete no sombaka ba farine oyo ezali ete ezokutaka ba poto kosomba ba farine nyonso wana à partir bambala nde tokoki kozwa pe ba farine oyo koko permettre biso ya kolamba mikate pe makambo ebele donc ba formule nyonso wana papa Diange nda atikali kolakisa biso mais curieusement papa bazo yebisa ngai eke soko monike tozate soko monike yaya na yo papa Simoki Mbangu na komi na place bimisa ba secret nyonso wana ye nda kokokisa bilaka nyonso wana masango tozwa farina masango a partir to masango awe na country ezalaki nango kaka soki ekoli na eza nanu ya mai nanu ekauki te obuki otumbi ole omeli mai esili nzoka nde farine ya masango tokozwa biloko biso moko tokolia yango banyama pe tokolesa banyama nyonso wana izo kosala likambo ya malamu soja tango ezo kolona masoja awa tokosala nango nini mais nzoka nde à partir ya soja tokoki kosala ba biscuit à partir ya soja pona tango wana tango zo ko fournir yango tozo ko kende koteka yango soit na ba couvent de sœurs pona ba malnutrition ou bien mundele moko asalaka société na ye kuna na Kinshasa o banda ko benga biscuit union to banda ko fournir yango pa na ye peut asala ba biscuit à revendre pa na biso mais soki ba izini nyonso wana eza na biso moko awa nyonso wana eza misala de ba formule nyonso wana baza kolakisa biso na ba papa donc voilà papa tokolimisa na kena mwa musika de makambo nyonso wana ngai na bombango na mutu ndenge batata bayebisaka ngai ke
yo komisa ko na ibonga na komi na ibonga na yo na lakisa yo makambo nyonso wana pamba te yo nde papa moko kisibilaka tango yango yo ekoki nazanga imoko te mais ba mama na papa bazali wana yango na benga kibango ko ba dossier nyonso wana ba donner nyonso wana eza pai na bango babomba kango na boya ki pe ko retira ngo eza kaka pai na bango yango pe papa benda ki bango ke ba yana ngo na nkamba po tango esi ekoki yango petezo sepela pe mingi awa tozali awa ba konjebele te ko kutana na bango par exemple papa olimisa ngai tamundu papa telemana yende to bandaki makambo oyo po azana ministère ya industrie